Mbote ba oyo nyonso balingaka sule baoba ba mbote na bino ebele vraiment lelo na yeli penza ba mama ya diaspora la danoise aye po na bino to solola kande na yebisa bino mona yaka to solola soki likambo ezali balobaka to yaka na se ya sule baoba po na to solola likambo ezali kopela penza ba mama diaspora to solola. Ba bonsoir, ba bonjour, esika nyonso ekozwa bino naza na tananga ebele lelo na kotia ba audio te na yeto continuer dans likambo oyo ya affaire ya mama Michel na Gladys. En tout cas eza likambo moko ngai na ye na mopepe moko boya sika po to sola likambo oyo to tia pena ba point sur les i. Yango ka ba bonsoir, ba bonjour, ça dépend ernini bokolanda sous le baoba. Bisika biso bizwi bino ba mbote belé ba respect na ba chef coutumier na biso ba shalom na ba homme de Dieu kande tolobaka vraiment ba salam ebele ba ndiko na biso ba musulman et puis yango na linga ba musulman pona na likambo etali bolingo bazalaka na sincérité ba mibali ya ba musulman bazalaka na sincérité mo boye en tout cas ba shalom et ba salam ebele esika nyonso ba ndiko na ba musulman vraiment ba yenge na bundu dia Congo kaka ndenge to meseni boboto bondeko na bandeko na biso catholique vraiment bisika bizwi bino boza ne sengo la danoise ye bo partager mission oyo ndeko nanga émission soke kobelio o sepela te tindela mama nyonso ya diaspora place nyonso za na mboka nyonso Belgique, France, Allemagne, Angleterre, tous les 4 continents. Oyo nyonso to aza na kati ya Kinshasa na kati ya Congo te aza na Libanda même na Congo Brazzaville même azali na babengi na nini azana na Gabon na wapi tout oyo kaka aza na Kinshasa te na don na Kinshasa te na don na Kinshasa daloba pardon na Congo démocratique na biso te oyo nyonso aza wana te ata otindeli te problème eza te mais biso ba diaspora ba mama ba diaspora bo partager naza na message na lingi na solo na bino concernant likamande ko na biso ya mwasi boye baka boza na se ya sous le baoba yango ezalaka bien moi te moi jus na yo moi coca moi fanta moi mai lelo mo bombela moi mai ebele ba mama parce que tozo chauffer mafuta sikoyo sous le baoba zo chauffer bino mafuta na nzoto ebele peda ba kosilika ebele pe ba kosepela donc ndenge ezawana lelo ezwiyo ba mama diaspora nga na ye liboso na bino ngai na zwi mulangi na nga mai vraiment tombela na biso esalaka bien ba mama batata bandeko ba oyo balingaka la danoise ngai na ye parce que nazokamwa makasi ebele nazokamwa nazoloba biso ba mama diaspora ndenge ni toza na bolingo te biso tolongwe na Congo toye na mboka musika boye tovandi tokoma bandeko muto oyo kutani na ye na mboka oyo zali akomi lokola ndeko na yo po aso likambo ekwei lelo yende mutu akozala pembeni ekozala mutu ya Kinshasa te ekozala noko na okuna te na soki na nini na Équateur ou bien na Kivu yete mutu aoya kotelemisa yo ekozala voisine na yo ndeko na yo oyo boutine mboka moko tamusu pe boutine kaka na Afrique akoza pe ivoirien bozaka loposo moko ye muta kosunga yo pona nini ba mama ya diaspora tolingani te bokamu isinga tolingani te ndeko na biso mama Michel azwi problème bino bata diaspora boza contre ye siko appui na bino bolingi bo appuyer mwana mwasi oyo ya Congo bozo kamwisa ngai ezolekela nga bandeko na nga na comprendre te na bime au juste tolingaka nini biso ba mama congolaise kaka biso ba congolais tolingi nini oyo peuple ndenge nini peuple oyo ndenge nini motema nini bapesa ba congolais motema nini bapesa ba congolaise bandeko na nga to changer
to changer botika makambo wana bobosanaka makambo noki mbula na mbula tolelaka awa bamibali na biso baokende na Congo soki bakei kuna bazokende kobala ba ujana bazokende kobala bana baso batambolaka ngai bandeko na nga na ndimaka na ngai teke bana basi na Kinshasa batambolaka sans caleçon na ye komonda ngo kaka na awa mbalo na yokaka kana lobaka ba histoire oyo ezalaka lokuta nsoka nde bana wana bakoma prête balala bango doki facile ya kolala bango bandeko nanga facilité modèle wana na miniti ne lamba mwana mwasi wana alataki do balongoli pe basali makambo même mwana mwasi wana yemoko Gladys wana même mutu a moto akope ko dévier nzela amati na moto moto moni modèle aza a dévier pe nzela memi pe asali makambo akoka ko sala ye yango bazoko violer bango bazolala bango alebino ba mama diaspora au lieu de soutenir maman Michel bino bokomi ko soutenir mwana mwasi wana Gladys wana bokomi ko tindele ba Western Union aluka ba avocat afunda Michel ba mama est-ce que bozo raisonner makambo komi ni Michel eko komela yo kala pete mama oyo zotalanga wana kala te yo mobali na fungola nzela kinda Kinshasa o azoke ko tongisa bandako o azokende koluka poste ebele balongo ya bakei bakeluka ba poste na ba poste na koluka basi mbala moko basi boni mabala na bango ekufa basi boni bakoti na samba bele na poto o na susi likolo ya bana wana ya Kinshasa wana so ika mobali akekuna abotoli babotoli yo mobali abungi baza na bakisi baza na modeli nyonso yebisanga facilité modèle wana ya kobozanoka otambolaka no mutakala donc nyonso mobali alinga kota koti na ye oyo facilité wana mobali aza nango awa na poto te parce que biso tosalaka et puis je me respecte mobali akoyaka même oza mobali nango balanga tu ne peux pas seulement kaka boye na facilité nazalaka mutakala boye eza nini alebino bozo kokumisa mwana wana bobandi kotindela ye bambongo akende kofunda Michel faut bakanga Michel mais vous êtes des bêtes bo excusez-nga ba terme boza ba insensé boza normalité ou bien ngam tu dois raisonner mabe ou quoi parce que bozo tobo ite biso to saka ba émission batu boni babenga kala danoise mobali ake Kinshasa na zwi mbongo na banki na defi bambongo na banki na kei kuna epona asomba ndako asombi te abandi obima na mwasi kuna ya Kinshasa bibali ngala yebi mwana mwasi moko awa mobali akenda ti lelo azongaka lisusu te mama na ye na Kinshasa ke kokanga mobali wana kota libala mobali wana beti mama mwasi mais bino lelo Micheline asali loko moko ya bien ete ya bana basi wana Kinshasa batika kolanda mibali na biso so bakena na kin bazokende osala ba misala soki mobali alingi yo babanda kobanga ke basi ya poto bakomi kobeta mais lelo bino ka ba mama diaspora bo balukeli ye bokomi kosala ba émission pona bokumisa Gladys bolimbisa ngai so na olobela bino méchamment parce que nazo comprendre te mwana mwasi naza mwana mwasi moko bokoyi kokumisa ye te bolobi toke nanu mpona Gladys wana ngai na lundi avant na kosala émission nasalaka émission bêtement te nasalaka émission te na yoki Gladys na yoki Michel bandeko na ngai na boyi te mibali memi awa na Londres awa memi wapi mobali bakosaka na bango kaka ke naza na mwasi te ou bien mwasi na ngaza mabe ou bien bango pe batakishasa bayebi ndenge bayebi makambo na ndenge mibali bakosaka basalela ngo ba théâtre basalela ngo makambo nyonso ke mibali bakosaka ka bongo mobali o déjà leki ba 30 ba 35 ba 40 ans na mwasi te mobali parce que mobali ndenge aza wana 2 semaines 3 semaines akota na nzoto ya mwasi te ebele bakokaka te mais tangu mwa mobali aye kolinga yo toboyi te okozala oyebi te
oyebi na yo te bobimi na bino pe bosakani na bino nde mwana mwasi wana alobaki basakani me ntango bakabwani na mobali akenda na ye atika pe temps bayokanaka lisu te me lere Michel aye kodécouvrir na epai ya mobali na ye na messagère na ye ke abandaka nazalaka na relation moko na mwana mwasi moko boye alobi tika nanu nalandela relation oyo natala soki réellement batikana me ye sikoyo Gladys wana ntango mobali wana bango deasi basilanaki na bango bakipanaka te me ye alobi bie bino mo boyebi biso bata Kinshasa soko oyoki masolo ya mbongo ale mutu andenge wana ozokotela ye ntango mobali na okende Kinshasa kaka Gladys wana mutu akokotela mobali na yo bamama tozala bomoko tosoutenir Michel pardon tozala bomoko tosala baémission tosoutenir ndeko na biso pona ni toke ko soutenir ba fio bazobebisa ba mabala na bino na kati ya poto biso na poto ba mabala kokufa parce que mobala afungoli ka nzela ya Kinshasa yeba déjà que libala na yo komi en danger basi boni baso supporter na bango kaka mais boyoki ba mabala bato ebele se kufi nango mais baso supporter kaka na msu pona bana ou bien alingi ka teke balobaki komi femme seule ou bien kaka mwana sokanga ka motema mais na ndaku mabala ezalaka lisu te mobali motema kaka ekomaka moto telefone na ye ekomaka ka simba boye akoma telefone ekoma lokola bebe il faut mwasa Kinshasa benga atinda Western Union donc awa na ndaku bamibali biso bakokipe bana te bazo ko futa ba courant te ba mai te bazo ko vivre à l'aise na kati ya poto te mitema na bango so etikala na Kinshasa likola ba fille lokola ba Gladys wana ale fille wana bino ba mama diaspora ba mabala na bino ndenge zo kufa ndenge bozo ko bela ba AVC awa bozo ko appuyer mwana mwasi wana ba mama bokanisa bokota makambo bikota kota te yo moyo kasi Gladys wana nandenge Michel bandi ko piéger ye ayebi si pe Gladys bialobi yo yebi ke mungai na mobali mwasi na bala mwasi na ngai epoto ayebo ye azoloba alobi ambo nzoka ndo bala ok mais poni oyebisaka ngai te bon ok mais naza na posa na yo soka zai mwasi wana mabi no yo lobi bien ke mwasi no aye mais moi ça so baté tango yebisinga ke no yaka boma journée na yo na kopesa mbongo bilo mo boyebi ka neto sanga na mbongo ye wana alobi pe de ayeba kindaku wana abadeki do ayebi ndaku wana akendaka na ndaku ya bato mais tango bayebi so ke nazali ando ba informer yo ale yo longola makolo na yo ke kokota na ndaku ya bato bandeko memi ngala danoise na kontima na kota prison na oyebisa bino nga na ndaku na nga boye ale yo mwasi moko yaka kolalaka na mobali na nga na kati ya ndaku na nga na kosala yo mpo mabe c'est ma maison nga nayebi te balua ngo bozoloba boye na boye bino bokati Michel anga okota prison ya combien d'années bato babomi bato na babeni wana bokendaka te kosulaka bango bavoka te bino ba mama diaspora bino boada ba mbongo bino bozotindele ba mbongo so bavoka o asala boye kutu ko boya susu Tony te kanga mobe na Tony ye Tony wana Saint Michel ye Tony azana mbongo ye Tony azana mbongo tango biso basa poto to ko boya na bino to boya na biso bino ba mibali ba jigolo ba mibali bosanga ba mbongo to lingi na biso te bo basa poto wana balingaka mibali kaka so bazana mbongo so balongoli mobali musala baboyi tango tokoke to linga bino mibali bozanga mbongo to sunga bino ale bobali ko sakana na bato ko bisusu basi yango bango bayaka kosomba bolingo awa batuli kuna na poto bazo mais bino bozo mokili o bakongole bolingini parce que l'amour est partout mon mutaza na droit ko bala place nyoso alingi o ali ko kebana na Congo ko kenda ngo bala na Gabon na Japon même na Rwanda na Burundi o li ko ko bala ko bala mutu pas au seul problème azate mais non soki likambo ekwei boye bokomi mbwana mwasi wana longwa na ndaku yaka ti na ndaku wana tango bayebi soki mwasi na ye nazadi ya na mwasi autaka poto ayaka mais yo pe nozoya bandeko nanga bino booloba boye kende na ndaku ya mundele maîtresse ya ndaku ya mundele bakotire yo masasi
akokota pe prison ya ba 2 ans 3 ans parce que asali eza jalousie pour na libala na ye ezalaka nango na prison makasi te ata obomi mutu mpo na jalousie maîtresse yo kati okota prison combien d'années même ikuti okoti ya 7 ans 8 okobima mais yo siko mutu babomi yo siko mwasi oye Gladys mutu basambwisi wana epi azoka pe soni te azoleka na bamédia aza na ye mpe à l'aise azoloba na ye mpe à l'aise bozokotela ye bamama diaspora boniko botangaki te mituna bino esalaka bi esalaka te mbongo ezoswa bino mbongo ezoswa bino non bo changer il faut bo soutenir Michel aza ndeko na biso awa aza ndeko ya biso bamama Belgique dazo supplier bino bo soutenir Michel mwasi nyonso tu akosana te lobaki olinga mobali no te moto oyo mpenza linga mobali ne akosala zuwa epi omoni mbanda face boye okosala ye oyo nyonso kokosala ye ye kutu asali ye eloko te bato mosusu mpenza balingaka kata ye memi bilongi bambeli mpenza atika mpenza na cicatrice azotala na miroir boye bakata ngai Michel asali ye eloko te me lelo bosali makambo nyonso mibali na bino basalaka bino na Kinshasa bazonyokola bino bozotravaye lokola bampunda bambongo ezokende Kinshasa bamibali baokesala badésordre lelo bokomi kokotela Gladys soki bokoteli Gladys cela veut dire que bino mo bozofavorize ke mibali ya diaspora bakende na Kinshasa basalaka babétise bozomona mibali nde bazokotela Gladys wana te ngai nalandaki epa anima kwakala nazaki en ligne mais il faut mona bana mibali nde bazokotela fille wana aza kitoko aza boye bo badi kofinga Michel kitoko nini kitoko mabele basa kitoko ebele bakufa bamere baluba nzoto elata bilamba batika bo bakufa me nzoto nini yango mwana mwasi yango aza nango nzoto nini aboti mwana moko te bato nyonso biso nyonso ntango tobotaki bana moko tozalaki bamise botuna mpe bato bayebi biso metala Michel balobi aza soki na bana misato soki bana mine me ayende mwasi kitoko metala bakomi na bafrank soki banini baafrika bainfo bafille wana bazoleka azokofungola monoko azofinga Michel aza solo aza salite aza nzoto makasi ye mwana mwasi wana azofinga Michel abota bamwasi kitoko bayebaki ntango oboti bana mibale misatu mine mitano nde mwasi kitoko nde ye wana mwasi oboti na mwana moko kaka alobo ozomona nde ye nde bote ale mwasi apoto vokelo babasi apoto baza solo donc bino basi apoto bozokumisa Gladys wana bafiyo bazofinga biso basi apoto baza solo boza salite mibali na bino yango mibali na bino bayaka na Congo mpona balinga biso basi apoto baza salite. Ça c'est n'importe quoi. Biso tosokola na maya moto sokola ndengo lingi maye kendekete courant kata na raté. Autant d'ici Benoît non na mai otie ba mungwa otie ba parfait okoti ofandeta 1 heure dita na maya moto. Bango ba osokola ba kikozo. Allez baso ko finga biso allez bino pe bokomi moi je suis Gladys. Moi je suis c'est quoi ça ba mama diaspora? Botika bakabwana. Na ngai mama leki na bino na sepeli na ngote. On doit soutenir notre sœur. Ngai tonde toza famille. Biso balobaki balobaka. Ndeko na yo mwasi, ndeko na mobali kuche na libanda, baso bunda. Kote la yenan. Tuna likambo nini? Tika bato Kinshasa ba kote la Gladys, biso batapoto toko kote la Michel. So Michel ba akei akeko samba. Biso batapoto toko aider pe na bavoka, toko cotiser pour na Michel, toko cotiser pour na Gladys te. Ba o baso sala ba bêtise. Baso boma ba mabala bato. Boye bila biso te le pe Michel libala ne ko kufa. Mais eza bien après l'obilo ba di ko tangela abotala tata boy mais ce sont des bêtises basi bonde mutu baso ko sala baso ko sambisa batu ba botala batate belé boso comprendre côté congolais vous comprenez ndeni vous appuyez les choses comme ça non ngai na tout cas je n'appuie pas ça na za d'accord na ngote moi la mwasi wana et puis boso loba mutakala sambwisi mutakala mama
mutakala ya biso se sembo kala mutakala na ngwa bino basi bozo sala basi ya Kishasa wana ka wo bozo lo bawana bozo ye moko na du Gladys wana avant akende na ndaku ya Michel asala ki de photo bolumbu atindi et pas mobile siko mutakala wana est-ce que saki nango ye moko atika mona valeur atika mona valeur te siko bolingi ni Michel ndachela mona valeur balobi ndongola bilamba direct mozo no mutakala. Mais ce que ça a été na kilote, msou pe ngati kala na kilote na ali bozolo ba tos ba mama ba siliki ngana siliki te ngai na zane sengonde ba saliye bongo kutu ba saliye mukie il fallait ba sala e ba zoye peda ba tumbi ata na moto na eloko basi peda basi ona ba tika buzoba soki oni ko bima na mobali aza marié. Bokene notel. Il faut qu'on respecte bandaku. Il faut qu'on respecte bandaku. Bino mibali bozo ke moi c'est azate ozu moi c'est muso memie. Moi c'est no memie oyebite asoka lié kotika malédiction na kati ndako. Bino bozo mona makabo physique. Mais boyebite présence en moi na moi si wana ba esprit nini ya yaki nango. O pe sala kike excité Michel abeta endenge wana. Parce que même Michel wana zo mona na kaza mwana malamu azolo bakuti na ko bendo sukite suki sala kapasi azali ko tika tiba place mususu aza penza ko cajoler un peu ngai kuta linga bima kovo na yem sabina so na linga na kate suki wana nyoso nga bima na barasta wana te mwana mwaso na Michel azo nyokwama afuta randaku abali mobile ake azwi babala na Congo azoso batike aza kofuta ale bambongo eza ya pasi boye tozo sala misala ale entre temps al mwasi moko boye ayaka na ye adepasaka bambongo alalaka na mbetu ina ngai ale bino bozo bona ngo normal ke asambwisi banzoto il fallait kaka filmango abombango ya bino moko journaliste na bino papi mboma abimisa mutakala na ye abomba kango bolobelango lisusu ya mwana mwasi ne fallait ka filmer ye abomba pona ni foko sambwisaka bango ndenge wana pona batika zo olingi mobali ya batu kende na hotel aya na ndaku na yo yoko ya na ndaku ya mutu oye na ndaku ya mutu bakangi yo ndenge wana parce que basala qui est piège moko ya bien. En tout cas président Félix Tshisekedi engagé les biso nani Michel na nini na aner aza mwana mwasi moko pela yebi ko sala ba investigation malamu. Bravo Michel ozamba yele ti vraiment basala ndenge wana a memie ti na kati ya ndaku penza ba piège moko ya bien. Alors yena yope mobimba sans caleçon. Après bozoloba ba mama diaspora en tout cas pa na kamwe. Bo ba di ko sa ba vidéo kotika so Tony wana te. Yo kanisi Tony wana za neloni. Soki Tony wana lelo ba kaboni na Michel azana mbonga ko pesa ye. Kotika yete atika yete azwaye kasi. Bila bokati Michel akokufa. Michel akelinga leta belge ata mundele. Alingie msu basa biso basa poto to karape mawa to lobi bandi wala bisha mibali baza kuna baza na pasi to kende pe to sunga to bala to ya to zala bien mais soki bozozo bo mibali bozo ngona sens moko ke sombo mwasi ayena Kishasa bo balani ale ozo mona neti point moko ya faiblesse ya mwasi eza buzoba yangona donc vraiment tozo ya to ofanda na poto mais yangona mentalité na biso ezo changer te yangwana ta ovani na poto otangi tango okendo sala na Congo osala pe loko te donc bozota ka ba intérêt na bino moko donc indeko na bino Michel au lieu de soutenir yebiso bata diaspora mais non bokomi ko salele ba vidéo komona esoki nini eloko ni yanga ba mama o Michel asambwisi o esambwa na ngote batu batinda ngona ba WhatsApp basi nyoso to bakoma okanga ba photo kotinda ba mibali bango ba mitakala nani mobali nini ayebi ndenge mwana mwasi azalaka te mwasi nini ayebi ndenge mwana mwasi azalaka te batanga ngo pe na classe batanga ngo na ba anatomie esiko eloko ni eloko ngo ezani
oyo ezokoma neti ekoma grave bozwa mwana mwasi bato out aza na bebe bostresse ye mpo na mwana bana basi oyo bandumba oyo bazobebisa bamabala bato. Mais non 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 ngai nalobi bamama diaspora oyo akozala d'accord na nga te, et puis naza pe te ke nalobi te ke bozala d'accord na ngai, mais nga nasali video mpo na napesa ide na nga nakokɔta mpe su makambo oyo te. Mais Michel, ceux qui ont besoin de soutien na biso, et qui ont des avocats, et qui ont des boys, au luki numéro la danoise. Bavoka pe baza na Congo, biso pe to yebani. Biso pe to kosunga. Parce que ça pe normal te. Et ça normal te ça de kona biso moi si, ceux qui ont kokuta de kona moi si azo bunda. Côté là e. Après ton royal nda ko tuni likambo esa ndenge ni. To za famille na diaspora. Ale bino bata diaspora ka bino mo ba na bino so kufa bozo sa na ba problème ale bobani kote la bana basi wana yango bazo seka bino botela ba video na bango bazo finga basi ya poto. Mais ngai en tout cas ba ko finga ngai te parce que ngai naza pour bangote. Moi je suis Michel. Naza Michel parce que réaction ya moi c'est normal. Oya lingi mubali na ye eza oyo Michel asali akanisi ba pasi na ye ndenga voyageaka ndenga futaka ndaku na ye ndenga lingaka mubali na ye ndenga boti ndenge boy na boy. Mais ta koso na za na munduki je peux même te tirer yo parce que bina na asi o ba okote la Gladys wana boyebi te oyo ba bengi amour boyebi yango te poso boyeba ke o ba bengi amour mutu moko te okote la Gladys wana mutu moko te. Et puis basambwisi te mutakala mwasi esambwa kala balakisa yango partout kende konta beta film porno omona mutakala mwasi te asambwisi nani eloko ni yango mwana mwasi anga azalaki nango basambwisi eloko ni boyebisa ngai hein. Mais non en tout cas vraiment bolimbisa nga so na matisaki mo mungongo parce que er moko biso babongaka olobi pe na mwa mungongo makasi po bato bayoka na baina nga ko chite nga ndeko na bino mwasi la danoise ndeka na yaka toujours ka pona na la musa conscience pona to solo likambu oyo vraiment ba mama diaspora ba oyo nyoso boza contre Micheline bon ba déjà ko sala examen de conscience bon mona nde ba mibali na bino ndenge bakenda Kinshasa tala basi bakutana na bango ba femme sac à leçon. Après bamsou ba moi c'est mora lobi est-ce qu'il y a lingi ne kolata caleçon te est-ce que ça problème et ça problème pour d'abord hygiène ya moi si ale ba poussière nyoso Kinshasa et so kota ye na se ya basi ale moi ça bon ba kaza propre kolika basi ya poto moi c'est bon ba uti na ndaku na ye ba poussière et koti ye na se ale sans caleçon ale moi c'est ndengwana et bon so ba règle bimeli au brusquement bino bokati ba règle moi si équipaka ba date musupe par ozale msusu to excité nenga zakine sengo makasi na oke kuta na mobali apesa nga mbongo akobima pe ba règle na nzela azata na bande génique moi ça modèle nini wa baso bazola ta ba mataba so bazu ba période na bango ale siko basi ndengo wana bilo ba mama diaspora bozo côté la bango te beau changer vraiment langage bon changer langage pour ndiko na biso moi c'est bon partager ate sepeli si yote yo partager lem sou maman mususu azo souffrir pe ba botole mobile akoki lem sou pe ko zala pe pour na ndiko na biso Michel. Donc bon partager vraiment ba ndeko nanga na diaspora nyonso oyo baza na Brazzaville, Congo Brazzaville, Gabon, Afrique du Sud, Belgique, France, monde entier, tous les 4 points cardinaux, bon partager, tout la sa conscience, tout lingana. So in de connaissance diaspora, du problème, tout à la simanaye, tout soutenir de konabiso. Et ça de connaissance du problème, bino bozo tala ba o batika likuna, ba o bazo détruire ma vie à mi bal na biso. Moi c'est mon basa kaleso, mi bal nyoso bazo la lae, ceux qui lelo a yaki ndengwana, a memi ata préservatif moko te. Bon, ce qui Michel, bazaki na ba sida,
oyebi combien kokabola basida ale muta bongo bokomi kotindela ye mbongo azwa avocat asala boye ata Michel bakangi akobima me ye mutakala na ye kosambwa na ye etikali vi na ye mobimba etikali vi na ye mobimba epesi ye leson akende so azwa vraiment mobali yango bien azwa ye bon nekoloba eza nango ebele ka ndenge ezalaka wana la danoise botikala malamu tolingana na diaspora tolingana tosimbana bomoko wana ndeko na bino ya mwasi la danoise nalingi bino mingi ba love bisika biso bizwi bino ba love mwana suka ba famille banza je vous love beaucoup vraiment je vous love na pesi ba mbote ebele et pas Meje Diamant Noir na kati ya Congo mwasi o aso se respecter vraiment na pesi ba gros bisous nzamba lola abatela yo ndeko na mwasi esiko zali botikala malamu bye bye.